Shalom, 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 mes frères et sœurs, peuple de Dieu, bandeko na ngai mbote, mingi epai na bino, vraiment na sepeli kosola na bino lisusu na pokwa ya lelo, vraiment nazali na kotika moment o na maboko ya nzambe na ngai abatela bino, esika nyonso message o ekokuta bino, ezala na mboka nini, ezala na butu, na pesi bino bonsoir, na moi na pesi bino bonjour. Vraiment que la paix du Seigneur Jésus-Christ ezala na mabota na bino, message oyo ekende sala bino malamu efungola bino, vraiment makambo oyo boyeba kite, makambo oyo bozaki na connaissance nango te boyeba yango lelo, ezali vraiment esengo na kombo na Yesu Christ ko partager na bino message oyo munene au nom de Jésus-Christ na tiki moment oyo abanda na biso pe asilisa na biso parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bandeko nanga na yena message au lelo, message moko vraiment important. Bandeko nanga eza message moko eza vraiment munene mingi. Vraiment on a kumisi nzambe po aza bolingo a lakisi biso makambo oyo, a révélé biso makambo oyo tokokaki koyeba te na existence na biso mobimba, à part ceux qui tokende ko lukango na bandenge ya mabe, à part ceux qui tokende ko lukango na banzela kilikili. Asali biso lelo grâce, asali biso grâce ya koyeba makambo oyo bandeko nanga, nangi vraiment tozala attentif, tozala vraiment na discernement. Na sengaka toujours na bandeko nangai que soki na ye na message ko pesa na bino peuple de Dieu, bozala vraiment bo sambela na liboso même avant bolandanga po ete boko ko senga discernement na nzambe na biso, apesa biso discernement pour to comprendre makambo oyo a yebisi biso, makambo oyo a révélé biso, puisque sans discernement to ko comprendre maloba ya nzambe te, po ete confusion ezalaka te. Pour être tout comprendre que message nzambe bien, il faut tous aller dans discernement, esprit à discernement, ezali très important bandeko nanga. Sinon message ekokende à côté et beaucoup profiter nango te. Beaucoup profiter na message te po bozana discernement te. Donc bandeko nanga na sengai moko na sengaka toujours que nzamba utiliser ngai na limwa molimo na ye ezwa esika na ngai. Donc vraiment merci na bandeko ngai oyo vraiment bozo soutenir ngai, donc bo s'abonner boyoki mongongo nzambe, puisque ezali pour la gloire ya nzambe, ce n'est pas pour un homme que nous sommes là, mais c'est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Merci na bino so bandeko ngai. Donc na message oyo eza vraiment important bandeko. Donc nangi bozala attentif na ko senga kutu lelo, vraiment molimo na nzambe et senga ko senga na ba parents, na ba maman, na ba papa, bo komisa ba message oyo en fait bo meka kote ya bana. Pour un jour biso tokozala te, puisque na vie na biso bato esalama ke toleka, un jour tokokufa, mais tokotikaka bana na sima na biso, tokotikaka descendance na biso na sima. Bana na biso soki bazana connaissance te ya makambo lelo biso nzamba sali biso ga, soki totikali koyekolisa ngo na bana na biso te, ekozala pasi un jour pour na bana na biso bazo risquer ba vivre makambo o biso to evitaki, o tozo éviter lelo ko vivre, o tozo éviter bana na biso soki lelo to enseigner bango te, un jour ba ko vivre yango. Donc ba maman, ba papa, ba parents bozwa peine penza ya kote ya makambo yo na bana. Ngai moko mwana ya ngai ya suka zali lelo na 16 ans, mais na téléphone na ye na talaka yango, d'abord na contrôlaka, na salaka attention quand même na nini oyo azako sala na bandeko na ye bango nyonso, na teaka bango vraiment na téléphone na ye, na cha YouTube eza na téléphone na ye, et aza abonné na chaîne oyo matea oyo nazoteya. En tout cas bandeko ezali normal, il faut bananga ba bénéficier nango na makambo na grâce au nzamba zo sala biso. Donc soki ba comprendre ngo te bayaka kotuna na vandisaka bana nanga na te ya kabango. Voilà comme Noé a fait avec ses fils, a vandisa bana na ye, yango bana na ye bazaki sauver ba bien-aimé. Bandeko nanga bana Noé bazaki sauver po Noé atangisa ki bana ni enseigner ki bana na ye, azalaki pasteur na bana na ye ya famille na ye ya libota na ye, ndeko zala pasteur ya libota na yo te ya bana na yo, tiela moi na YouTube pesa ba message oyo ou à s'abonner, ceux qui a comprendre te à kotu na yo parents ezali bénéfique pour na bana na biso. Boyebisa na bandeko bokabola message po ezali important. Donc bandeko nanga eloko na ye nango lelo, message eza vraiment moulayi, eza moulayi na yebi ke toko silisa mona mbala moko peut-être pas
pour la faute de temps après peut-être pe na zana mwa makamso ko sala lobi pe musala voilà bino mo pe boyebi bandeko bino pe bokene musala mingi bokene musala pe lobi mais na grâce ya Nzambe to ko okena même 2 fois pour tozwa to silisa quand même première partie ya lelo eloko nga na ye nango lelo bandeko na lingi te confusion kota yango na nga ko se baser na liloba ya Nzambe parce que la Bible nous dit l'âme qui mourra c'est l'âme qui pêche et linko la kisa âme o ezo ko vivre na masumu ezali âme o ese kufa nango kala parce que mort mususu ezalaka physique mort mususu ezalaka spirituel okoki kozala vivant mais aussi okufa otambolaka na yo spirituellement aussi okufa yango bandeko bokomona olali oloti okufi to oloti ndeko akufi mais tango okolamuka omoni ye vivant quel est ce mystère yo moko expliquer nga ndeko oloti mutu akufi mais aza vivant qu'est-ce que ça veut dire elingi kolakisa que spirituellement azali ya kokufa pe makambo na ye ezali ya kokufa spirituellement aza vivant te makambo na ye ekufi spirituellement ezali programme basi basaleli ye na monde oyo toza kosolola lelo bandeko na ngai ndenge tovandaka boye tozalaka na monde moko oyo eza pembeni na biso oyo eza enfer te oyo eza paradis te oyo ngai na grâce ya Nzambe amemanga na kolakisa ngai monde wana ezali deuxième monde ezali monde ya bandoki c'est pourquoi bandeko na ngai nalobaka tosambelaka avant toute chose ngana bondeli pona bino bandeko protection ya Jésus-Christ eza likolo na biso po toza koyeba makambo oyo alingaki toyeba soki ezalaki na tina te Nzambe alingaki a révéler ngai yango te po na mema yango na libota na ye na bana na ye na peuple na ye donc ezali makambo important pourquoi eloka liboso na koyebisa bino bandeko pourquoi Nzambe alingi toyeba makambo oyo ezali po toyeba ke ko vivre na masumu yango nalobi l'âme qui mourra c'est l'âme qui pêche ko vivre vie ya masumu ozali exposé et ozali courir risque ya munene ya ko perdre âme na yo ekende na esika ya mabe ekende na esika ya minioko ekende na esika moko babengaka deuxième monde pour ceux qui muta kufi liwa ya Nzambe te liwa o Nzambe a préparaki pona ete tokobenga ngoneti liwa ya bandoki o toyebi esalamaka mingi ezali na makambo esalamaka ndenge bazwaka ba vie ya batu wana kokende nango na monde oyo yango wana bandeko na yelelo koyebi bisabino ko fungola bino oyo Nzambe amemaki nga alakisi nga monde wana ezali réel ezali na batu bavandaka kuna ezali na bato to monaka na mokili na miso ya mokili to monaka bango batu mena butu na esprit bakomaka milimo bakomaka invisible pende ko ndenge to vandi peut-être place ozali oyebi milimo ezotambola wana te soki ozana Nzambe te il y a des êtres invisibles c'est pourquoi Nzambe azo révéler biso makambo petit à petit bozonga na message on apesa ki il y a quelque temps il y a livre moko il y a bandoki Nzambe alakisaki biso a révéler ki biso ke bandoki batu ya mabe bazali na capacité ya kolimwa na nzoto na bango ya kobima na banzoto na bango ya ko prendre ba forme o balingi ya ko koma eloko mususu ya ko adopter attitude mususu ya ko koma invisible bazali na capacité wana bazui capacité wana pouvoir wana wapi epai ya diable donc bazana livre na bango ya ba incantation bazana maître o bango basalelaka apesaka bango ba pouvoir wana neti biso lelo bana Nzambe tozwaka ba pouvoir puissance ya Jésus-Christ de Nazareth parce que ici c'est 100% Jésus-Christ de Nazareth na chaîne oyo na sina lobaki yango na lobaka ngo awe ezali Jésus-Christ de Nazareth tozana puissance na ye bana na ye bazana puissance na ye tozana livre pe obiso to salelaka o to kendaka to se prostenaka liboso nango ezali mukanda ya Nzambe la Bible o ezali na maloba ya Nzambe ndenge moko na batu ya mabe bandoki bango nyonso bato basaka ba pratique ya mabe ezali bandoki kokanisa kaka mutu normal azandoki te mais mutu nyonso tu o ya tambolaka na ba pratique ya mabe ezala ba pasteur banganga biloko wana nyonso tu ba faux pasteur et tout bazali na misala mabe ba pratikaka kindoki voilà. Donc bandeko nanga yango lelo na ye koyebisa bino premièrement tina nini fo boyeba makambo oyo premièrement bokoyeba tina fo boyeba makambo oyo puis deuxièmement mboka wana ezali nini troisièmement eloko nini se pasaka na mboka wana quatrièmement bazwaka batu ndenge nini pona nini batu ya ndenge nini po bakende na mboka wana e bakendaka kosala nini na mboka wana bandeko nanga so nazoyebisa bino c'est parce que nazali na
ba preuve oyo nzambe alakisi ngai nakoki kobomba ngo mpona connaissance na ngai mpona vie na ngai mpona bana na ngai mais nzambe alobi na ngai eza ya yo te il faut pesa yango na bana na ngai. Moi, je suis sauvé pour na koyeba biloko wana naza ko vivre na bokebi yango lelo bandeko na yepa na bino yango na sengi même bana na bino boye kolisa bango vérité boye sabango mabeni ni ezali na mokili ba yeba qu'est-ce qui se passe bandeko nanga c'est sérieux poto koleka metoko kende wapi. C'est ça le problème bandeko nanga. Donc premièrement nalingi bandeko boye bake soki nzambe alingi toyeba makambo ezali po toyeba ke moto oyo aza kovivre na mabe na masumu sans nzambe na vie na ye kovivre na mabe azali kopesa occasion na monde wana donc na bato ya mabe na bandoki baravir vie na ye bayiba ye bato bakufaka sans nzambe bakufaka te bandeko na nga bazwaka bango kozwa ngai bandeko na kei nzambe alakisi nga mpe namoni bato nga nayebaki ya mosika te namoni bato nga nayebaki na mokili na yebi nzamba alakisaki nga danger bazalaki ko courir avant même balongwa na mokili nzamba alakisaki nga ngo na monaki yango mais naye ko mona l'air ba kufi batona baza susu na mokili te soit disant ba kufi nzamba meminga ko mona esika bazali pe bandeko nanga na yebi eloko nini ezo salama pona nini bazwi bango esika nini baza bake ko sala nini yango na eko kabola na bino bandeko nanga eloko liboso boko yeba makambu oyo po boyeba komilengela ko banga mabe ko banga mokili ko kima masumu po soki ozali ko vivre na masumu sans nzambe ozali ko vivre mosika ya nzambe ozali ko courir danger moko munene po soki liwa ekuti yo na masumu okokende na sika ya mabe tout d'abord et surtout soki bayibi yo bazwi vi na yo na bandoki baliwa o bandoki bakotaka bayibi yo na bandoki donc ravir am molimo na yo am na yo bakenango ravir yo bazwi babimisi yo na poso na yo o tokomona ke za nzoto etikali mais am na yo bakei nango bakena am na yo okei quelque part na koloba esika wana tout d'abord bandeko nanga nalingaki boyeba nanu pourquoi nzambe alingi toyeba mpona kokima masumu boyeba yango soki ozovivre na masumu ozali courir risque po soki muta mabe aza pembeni na yo azwi vi na yo okomona nzambe te akei na yo nesika wana ezali nini ezali mboka moko tobengaka ezali mboka bandeko nanga nga na moni yango plusieurs fois nzambe amemi ngai ezali enfer te ezali paradis te ezali mboka moko ndenge kaka mboka tovandi mais c'est eza deuxième monde ezali mboka ya bandoki ezali mboka ya bandoki esika bandoki bavandaka donc bandoki bayaka bavandi na biso na mokili oyo toyebi te soki camarade soki noko soki tata mwasi soki mama soki mwana na yo soki nièce soki toyebi te soki nani mais muto azali na molimo wana mission na ye ezali ko tourner tout autour na yo po aluka ndenge nini akozwa yo ndoki azanga mawa bozonga na livre na yebi na kaboelaki bino bandeko bokomona attitude ya bandoki eza nyonso na kati bazanga mitema fo botalaka ba video wana po bo comprendre on a kabolaki na partager ki ya quelque temps botalaka ba attitude ya bandoki botalaka mitema nini bazalaka nango botalaka ba intention na bango ezali très important bandeko na ngai donc bakosala tout pona koya kozwa yo pona ko faire vivre yo d'abord ko envoûter vie na yo d'abord babandaka na envoûtement pour fozala inconscient opposaka ba acte moko ya mabe pour continuer okoba na masumu po bango bakoka kozwa yo tango zo koba na masumu par envoûtement comprendra makambo sala kate c'est pourquoi na bible bandeko nanga soki ozo mona mabe kima yango ndenge bible yebisi biso luka délivrance po eto kima pembeni ya nzambe okima mosika ya batu mabe bakosala tout na kozwa yo soki ozokoba na masumu po bamema yo tango mutu akufaka sans nzambe akufaka na liwa o balie ye o bandoki babomi ye o akufi tolo nini o basalelaki ekisi babomi ye na bakotelaki ye nganga toutes ces choses là bakomema yo na monde na bango babengaka deuxième monde kuna bandeko na ngai ezali monde mobimba ezali mokili mobimba oyo batu oyo bakufaka na modèle wana nazoloba bazali kuna oyo nga na moni na miso na nga na pongi na vision nzambe kolakisa ngai plusieurs fois tangisi ngai yango bandeko na nga il m'a fallu du temps pona bima na message oyo na pesa puisque j'étais choqué nazalaki
confus na makambo na mona ke lekela kinga makasi il fallait nzamba pesa nga makasi bandeko nanga po lelo na ya na likamu ça fait peut-être une année ya makambo nzamba zo ye kolisanga yango nazo kende ameminga na moni alakisinga makambo zo sala makuna na zongi na molimo na lamuki na pongi donc ça veut dire vision ezate ke na bimaka na nzoto non nga na yebi makambo bima na nzoto te bat babima na nzoto wana to yebi bango te bango ba yebi tina babimaka wana ezaki ndoki ngai na zwaka vision lokola nzamba loba na Bible na Job 33 na koyaka na ndoto ko lakisa yo makambo ndenga lakisa batu nyonso ce sont des visions normales o nzamba yaka kopesa biso ba message nzamba pesa bana na ye ba message ba révélation na ndoto ndenga lobi na Job 33 donc so nzamba la kisinga likambo yango na memaka chaque fois na la kisibino so rapesinga message ya mutu na ye nango na yebisiye ndenge wana donc nzambe alakisinga makambo wana et apesenga ba vertissement même ya batu mususu ya bandeko mususu avant balongwa na mokili na kendeki na prévenaki bandeko mususu mais comme bazaki na nzambe te bachaki tembe et na minute tozolo balongwa na mokili ya solo balongwa na mokili ya solo bandeko nanga enga na moni mutu moko nga na prévenaki c'est ce que Dieu voulait pour na yebake azali nzambe ya solo qu'il est le Dieu tout puissant le véritable oya kosakate il y a un Dieu qui existe makambo na zo sabino sont des choses vraies donc na mboka wana bakoya kozwa yo ndeko bakozwa ndeko oyo bango ba ravir vie o ba yibi vie azali koyiba ba yibi vie na ba memi ekuna mais pourquoi bakomema ye na mboka wana ezali mboka oyo ezana nyonso bandeko nanga na mona mutu na mokili wana mona ka ndenge mususu na mona ka normal na mboka wana nakuta mutu wana aza mokonzi monene azali mokonzi azali na bato bafungola ke ba porte ba voiture a minene eza mokili mobimba eza na ba voiture eza na biloko nyonso mboka o nzamba memaki nga spécifique mais ezalaki mboka o nga fallait na visiter donc mutu na mutu kuna aza na mboka na ye eza mboka mombande tozabe mutu na mutu aza na parti na ye nzamba memanga na parti moko na moni puisque fallait na yeba makambo zo sala mawana selon la volonté de mon Dieu a révélé kinga makambo esika wana alors na koma esika wana komona makambo zo sala mawana ba memaka batu nesika wana basalisaka bango musala donc batu o balongolaka bango na mokili ba memaka bango na mokili wana bakomaka ba missionnaire bandeko bolanda ngati na suka soki na kati wana ko continuer deuxième vidéo pour boko ka ko comprendre partie oyo ya liboso po ezali ebele makambo nzamba la kisinga lelo na ko partager première partie donc bako kendene sika wana ko sala musala esika wana ezali na nyonso ngai na moni esika wana batailleur na moni esika na batongaka bilamba na moni nesika wana ba chauffeur honnête mona ba chauffeur taximen na mboka wana basalisaka bango misala kuna ya ki chauffeur basalaka misala nyonso basalaka misala ya kozongisa bango na mokili awa koya ko détruire ba vie ya batu na molimo bazali même na milimo mususu bakomisaka ba mari na ba femme de nuit bandeko nanga na monde wana oyo nga moko na moni eza makamusu nazali ko vivre avant nazali ko comprendre ngote Dieu maintenant na grâce na ye na mawana ye ayekolisinga makambo na moni yango. Donc voilà bandeko nanga oyo ezali partie ya liboso naza ko continuer vidéo oyo po bomeka ko comprendre eloko nini nanu eza na mboka wana bosi bo comprendre ndenge nini bat bakomaka kuna et pourquoi bakomaka kuna naza ko kene na pourquoi na eloko nini esalamaka na sika wana bato wana bakenda ko sala nini kuna soki okufi liwa ya ndenge wana. Donc Dieu vous bénisse mes bien-aimés, je vous dis à tout de suite, au revoir.